senga na yo maman Denise. Zwa na yo charge oyo, vu que ba ministre à santé ba oko kangote. Et à la ministre à santé nationale. Et à la ministre à santé provinciale. Bazo koka musalote. On demande à la première dame. Zwa projet oyo maman Denise. S'il vous plaît. O wuti na métier wana. Sunga ba maman. Sunga ba maman et ça abiso bien. Parce que ndeko moi si a joué chance à bénéficier na aide na yo. To sengi ba maman ebele. Ba bénéficier nango. Et ça abiso bien. S'il vous plaît maman Denise. C'est la première fois que tu se retrouver avec une première dame qui est du domaine. Maman Denise, métier oyo wuti nango na Belgique. Il faut esunga biso na Congo. C'est la première fois qu'on se retrouve avec une première dame qui a travaillé dans le domaine de la santé. C'est un plus pour les Congolais. Et ça a bien ce qu'on dit projet oyama. Nebi ke bozawana na ba fenêtre bo landanga. Maman Denise, avec tout le respect, prenez ces projets en main. Ça il a biso à 5 maternités. Na cadre à l'État, où il faut permettre, ba maman ba kendo akobota. Tu sais que na Congo kobote ça tous les jours. Et ça là ba maman bien. Ba te belé ba okufa. À cause ya ba médecin bongo. Et j'espère que ce médecin là, tolingi ba filmer les biso ye kaza na prison makala. Tolingi teko akota ki na tongo abimi na pokwa. Te. Tozo senga na ba prisonnier. Ya prison makala. Ba Isaac Kaba. O boza na prison makala. Bo tout la biso médecin wana. Bo tout aye. Omoni oya sale mwana mwasi wana. Alia suka na makofi na promenade. Akanga mana cellule abimate. Soka bimi kaka na promenade. Parce que bino tout o boza na prison. Bo uti na libuma ba maman. Ce qui ba maman ba botaka passe déjà y affrontement. Douleur déjà ba contraction. Métia que ça makamba bongo. Na sengi na ba prisonnier à makala, ya prison makala. Bon tout la biso papa wana makofi abima na matutu ebele. Pour ceux qui pensent ki awalinga betama. Bon moni na ba prison nyonso ya mboka, ba betaka bato ba violaka. Bana, basi, ceux qui a koti boloko, bazwaka vraiment kuba. Na promenade. To sengi na ba prisonnier à prison makala. Oyo nyonso okuta na métier wana. Bon moni photo na ye, ezo circuler na ba TikTok. Ti na ba page. So boke pa ya matalana bokomona ye. So boke pa kibokolo. So boke pa ya rando vérité mwana. So boke pa lido. So boke pa moluba deluxe. So boke pa basé belé hein. So boke même pas la mama bokomona ye. Azwa ba vrai coup banandenga mukete bo laisser film na makofi. Il faut sentir en gros penza que on ne blague pas. Une femme enceinte mérite beaucoup de respect. Et puis Moutaza en plein douleur y a ba contraction ya kobota. OK nous maltraiter Moutoué. Et puis bozo filmer. Merci na diable o à côté les bino. So na kutani na nzela no me la vin blanc na ye. Au moins, diable à côté les bino pour filmer, pour batuba mona. Si on a koutani ne parmi ba diable au batambola na Paris. En tout cas, si on a koutani tena ba koko na ye, bana kazi na ye, na otindele masanga. Amela. Voilà. Bon, moni bande konanga, vous avez sauvé cette dame. Ne sous-estimez pas les réseaux sociaux. Hier, Batoutou, vous avez sauvé. Si la première dame a réagi, naki bo maman, naki première dame, naki mwasi, grâce à nos réseaux sociaux, oborela qui image wana. Grâce à vous les pages. Merci na ba page nyonso. Merci na ba page nyonso tout. Merci na bandeko. Vraiment, na sengi na maman Denise. Si qu'on a minito vraiment, tongi to mon a métier na yo en place. Oui. Eza musala na yo te. Mettons que première dame, okoko tika pe lembo. Na mboka na biso.
Et ça, abisso bien. Ça fait partie de y a association parce que aux associations, beaucoup de premières dames ont des associations. Na kati association na osoko bimise biso kata 5 maternités à munene. Na ba lieu moko oye koko permettre ndeti batu ya matete, de bonhomme matete, lemba ngaba boko tiangota na centre moko boye na kati otongi maternité moko bobuka ba église. Maman Denise buka ba église. Ba église ezozwa ba place ebele na Congo pour rien. Maman Denise, s'il vous plaît, récupérez ma place. Oh, ba église ezwa. C'est la biso ba maternité ba maman, ba bota. Donc, au kangisi, chaque attends moi 4 et 5 communes, au tcheli bango maternité munene, et permettre ba maman ba kende. Au kangisi yolo ezakana nini? Yolo matonge, bokangisi kasavubu, yolo matonge, soki nini, au tcheli bango mwe loko mwa munene na katikati. Vraiment, eza projet to la première dame. Et ça, abisso bien. Maman Denise, vraiment, avec tous les respects, prenez ces projets à cœur. Et ça, là, bien. Prenez vraiment ces projets. On va plus compter dans ma ministre, baza ba compétent. Toza susunata kobando compter teko ministre à santé, ministre anin. Bota la ministre mobimba jeunesse botela biso mwana kuchino. Musala zo sala tozo monate, mais comme ma président de l'église à tata nae, ake nango mbangu. Mais jusque là, ton moni makamba sali na jeunesse cité. Mais ton moni kaka ndenga memi président de l'église ya tata na ye, po ba kende sous ko pesa bango enveloppe a munene. Poto yebi mabonza oh président tchaki kuna, ezana ba zéro ebele. Donc ki muyibi tina ki ministre. O komi ministre, ozozwa salaire à bien, o sali biso ba jemoko bimisi papa na ona TikTok. Ah, ko sala biso ba réclamation moko na TikTok abuzoba, ali yo pemeli o memi président na église na bino po bozwa mabonza na ba zéro ebele. Bwa mutema mabe Bwa mitema mabe. Jeunesse ezo zelo kuna tozo monote. Mais tanango memi président na église po bozwa mabonza ya ba zéro ebele. Et na sensité ale papa na yo azo ya na TikTok awa, azo sela batu ba blague. Azo kolandela ba nyongo na na TikTok pendant que mwana azo zwa salaire ya ba zéro ebele. Ata eloko moko jusque là nano salita jeunesse eloko moko te. Moi noyo musano comme ma président de l'église à tata na yo po bozwa mabonza ba zéro ebele. Po bozwa ale ozwa ko bimisa tata na o alanda nyongo mo na TikTok po batiba lobake mwana na ya kutazane na mbongo te, mwana na ya zo yiba na ete botala kutu papa na ya zo senga nyongo na TikTok. Oza na mwana me obike papa kuchino oza mutema mabe. Ozo landa nyongo me mwana na ya zo zwa salaire ba zéro ebele. Okoko tika nyongo wana te. Okoko tika nyongo wana te na komba Nzambe, na komba Yesu. Yozo landela nyongo. Yobi combien de yoza na nyongo Nzambe. Ba mabonza nyoso oye kotaka na église na yo opesa ngo Nzambe te. Bino boyebi sa batu ba pesa Nzambe. Mais soki komi pa na bino bokomi sa ngo pa Nzambe te. Yokutu nyongo ya Nzambe nano fuchi te. Mozo landela mutu nyongo. Obiki pona na mona kika ba coupure. Soki na zalaki na live wana papa kutuno moderne nga na matelo na live wana. Ongo lapa ozwa ko senga pe nyongo. Pendant que yomoko banda ba pesa ombongo o pesa Nzambe eso pesa Nzambe na église na bino mabonza o président yaki nango mikolo président uchi pa na bino mabonza o président tiaki e komi pa Nzambe e komi pa Nzambe obi bato bosakana na bato après so na ekolobela bino ba pasteur mama Congo antichrist ngana za antichrist te nazaka anti bino. Mutu nyoso abengami pasteur na Congo naza anti bino na koko kote la kabino atana likamu moko te na linga abino te bino pe bo linga ngate mafu na linga abino te na yo na mwana na oya ministre adingwako na linga abino te na préféré na landa na buzoba na TikTok ke na landa mateya na bino pola mwana na yo awuti kozwa mabonze ya président bino bokasi ndenge président yake église na bino wana bozwi mabonze te
Mike Kalambai ndenge mama Denise ayaki na église na yo wana ozwi mabonza te bosali na ngoni bosali na mabonza wana po mabonza wana eza muke te mama Denise ake gauche président ake na droite bozwi mabonza ebele wapi musala mabonza ane sali wapi musala eke wapi mbongo wana eke wapi musala o mama Denise asalaki hier ya kozwa mwana mwasi wana meza musala na bino ba pasteur obi ba pasteur na Congo baza partout na mabonza sauf na ko aider batu nanu na mone loko moko teleka na Congo ke pasteur moko abimisa mutu ke ye ko sauver mutu ni ba dido ni ba vaseline ni ba bambukumbuku ata mutu moko te bino bato bo tiaka mabonza na ba église wana bolakisanga pasteur nini aussi tozwa problème ebimi na mboka na biso bomoni pasteur abimisi mutu wapi badako edindaka ba pasteur babimaka te batu bazo pepa ba pasteur babimaka te batu bazo kufa ba pasteur babimaka te soki mutu akufi tosengaka aide na ba musicien oh musicien oh papa Hervé oh papa Fali oh papa Jean Robert jamais bosenga ba pasteur comment ba pasteur ebimaka te mais bango bakotaka mbongo tous les jours bazana ba 4 cultes en tout cas désormais s'il y a un problème à Kinshasa bino ba pasteur faut bo bimisa mbongo oui faut bo bimisa mbongo faut bo bimisa mbongo nanu to mona bino te mais pourtant bino boko tsaka mbongo koleka ba musicien bino bozwa mbongo tous les jours nzamba sala na mukili bozana ba 4 cultes bozana ba 5 cultes ngana otuna kaka mabonza o papa président Tchaki et pas na bino Kuchino eke wapi wapi an mabonza o mama Denise a Tchaki et pas vaseline wapi ango wapi an poko banga teke nde mama Denise ayaki wana abimisa cha mabonja achaki ndenge président kendaki na pa ba Kuchino achaki mabonja wapi ango wapi mabonja wana wapi bino boza batu moko tous les jours faut bosala ka ba resto du cœur bozaka na matalana so bofandi bosomi moi quelque sac ya loso boke ko chika na ofelina bino fo bolambaka tous les jours da ba commune nyonso tous les jours na tongo na poko boka bola biloko lia normalement tous les jours ba église na bino il faut bozalaka bolambi madesu bolambi pondu bolambi soso botumbi Thompson na fufu na loso bozo sa la distribution biloko kolia na balabala tous les jours na mbongo bozwaka miyibi obiso na komi kota ba pasteur na koka te nzambe na ngai na yo finga masusu journal lelo bobiki po modèle na ngana sa poka na eli na nga première dame na bona ngana finga ma un vendredi bobiki na logique bino falaki bokabola biloko lia tous les jours Kuchino yo fo église na yo e kabola biloko kolia tous les jours na Kuchino na dido dondi soki dido so dondi pasteur oyo ya likangwa Sandra Lina bino fo bokabola biloko lia mikonyos ole okeno zikisa Sandra Lina na mafuta ya Thompson bozo ba Thompson wana bokabola batu balia Jésus kuta saki multiplication Jésus o bino boteaka tous les jours boyoka sangote asaki multiplication ya mapa na ba Thompson na ba vino batu ba meli balie et bongo bino comment ça se fait que batu botabola na nzela batu ba okufa nzala bino bokotsa bambongo ezo bimate logiquement bambongo ekotaka il faut ebimaka ezo kote ezo bima ezo kote na komi suku na ndenge nini na ile mama Denise na kena ngai na ile mama Denise na komi pa ba nzambe tikanga ko so na komi pa ba miyibi o na ofinga ma nzambe olukela nga ba problème ya tongo boy na kena ngai pardon okomi singa kuna ndeni nazo senga mama Denise atongela biso ba maternité yo komi singa susu ona bandi kolobya ba miyibi oyo ya tongo boy
Il y a 9h44 nzambe nanga. Pourquoi ça la nga boy banzimela nga te na Congo Kinshasa nzambe nanga. So na simbi ba kuku dendo awawa. So na simba ba kuku dendo ba pa mbukumbuku ba dido, Pourquoi l'ingika na finga ma Jésus? Nzambe nanga Jésus Christ. Pourquoi l'ingina finga ma yatonga lelo? Ngam nana makambe belé non ça na journée. Ongina finga mandeni ni na suka nanga kapa mama Denise. Tika ko chama loba na mundoko nanga yi. Na lamu keli bango te papa. Na lamu keli bango te. O comme ça nga kuna ndenge nini. Nga na lamu keli bumba. Zongi sanga na sujet papa. Na lamu keli bumba. Yango na wazo benga nge belé bwe. Bolimbi sanga na lamu keli bumba. Ponde ko mwasi wana so akufaki hier ezaki koza bumba na lo bandenge nini na matano quelque batu 37 ndanga zo benga ngako muto zo benga nga yaka na live awa to tapoter chez Yaya bonjour ma belle. Mama Congo, izanga mnazo benga ope kuna pona lingaki vraiment na mata. D'accord. Téléphone nga moi musika moi la mama limbisa. Eza pasi makambo Nadia. Nga na kufeli nièce naza na éprouvé doublement. Na kufeli mama nièce nanga pa uto kufa sous samedi makambo ka zoloba oyo. Mes condoléances ma belle. Merci. Lobi batebele ba bengi ngai ndenge batu basala ba live mais tellement nalaki fatigué pe na mone bapel na bango après. Moi ma nièce naza vraiment très fatiguée, je suis émotionnée. Ma nièce c'était la nuit de samedi. La nuit de samedi, fallait qu'elle robota a commis na hôpital médecin wana zo yebisa qu'il faut basa la césarienne. Et les sages-femmes o babande ko landela ye ba comme que contredit médecin mais eza na hôpital moko balobi kota Lingwala nan na saisi kombo ya hôpital te. Et le sage-femme ba yebisi médecin mais biso abande ko ya awa ba consultation na ye il allait bien to moni pourquoi o sala ye césarienne te. Ye moko pe mwana alobi nga na boyi bo sala nga césarienne. Et comme une discussion entre sage-femme na ba médecin. Na pardon médecin. Siko esali ke nièce nanga ayeko benga mama na ye. O azaki na matanga na lopango na biso familial. Abengi ye. Abi mama yaka mbangu yalbi nini ote yaka kaka. Ankai ko loba te albi te yebisanga so likambo nini toza jana makamu susu. O ya ko bomanga na tension mwana ndiko yebisa ye ke fallait na bota naza nanga bien ba contraction ezali mais médecin azolo bakaka sala ngai asala nga césarienne. Et dès qu'on a vu moto à l'obaki ba 19h, le temps que nous sommes en hôpital, à côté de discussion wana et tina suka alobi ba médecin so ba lobi likambu to tika kaka to ya ko manator nde ba yaki kondima ba zui mwana ba koti na ye mais sko alobi tango ba koti na mwana ba moni ke amoni ba umeli po ya yebi ke césarienne umela kateka nde biso sto yebi soit quelques minutes, 30 minutes ou 45 minutes, telon o yakisasa. Pour la France, pardon, Europe ou mais la nangote. Bakei na mwana, tant bakei na ye. Bazo pesa réponse te. Donc le bakotaki, mwana sa kufaki, moi ba royeb sa maman na ye, na mobile na ye bazalaki wana ezati. Tendeko, loko apaza mwasi makasi mulai mbinga zape mutamatata. Abande ko obligé bango baye ko yebse sa ok tokoki ko sauver na mama na mwana te bango mibale bakufi. Donc c'est ça, mais c'était fait que le lundi quand on a bengi na la nouvelle bazo ko apprendre ngai maintenant po ba benga ki bango ba kendo sala ye ba ko tia e formol ba embaumer ba tangu ba komi kuna mais là la grande sœur ya nièce nanga oya kufi akota kitina kati yende mutazo yebisanga parce que nazaki na ye moko na mato il est lundi alobi eloko a comprendre te mama Congo natanga déjà ba kombo na bino nyonso tout na lobi nga na mta réseau sociaux na ko matsa likambo en live ça fait vraiment mal alobi tanga komi kuna zo yebisanga bi mama
na kuti ke leki bakati ye kota libele côté droite mais batia ye pota kobanda na libele tina se siko na posé question na lobi donc aza na depota po bango balobi ke basalaki césarienne alobi mama na libumu pota eza te mais bakati ye kaka kobanda na sa libele Nicole alobi na tombolaki vraiment libele namoni ke pota ebandi wana tina se mais na côté droit donc tu as la conclusion que moi na bota qui n'a bien à voix basse mais ce qu'on kate bakati et que j'étais vraiment en colère na lobby na bitoko mata même ta papa sango donc porter hôpital avant même makambo vidéo ebima c'était le lundi na sola na hôpital en weza nini eza wapi balobi ngeza na côté ya Lingwala maintenant na zui kombo vraiment ya hôpital mais na Lingwala ngo ba hôpital eza combien soki eza kaka bande kwa ya Lingwala awa bozate na kati ya live ma kongo na kozwa kombo ya hôpital parce que lokola vidéo ezalaki nanu te nga mo pe naza siko na matanga sui ya mama na lobi bon to l'excédent na matanga ngo après nakoya koloba ngo na réseaux sociaux maintenant effet lobi bato babenge belé balobi pa ya papa belge soki papa belge batudenga na balien wana mais j'ai vu ça en retard babi ba mama ba mati kuna bazo pesa témoignage bango pe bazo ba mais biso toza bo niesa kufi kaka dimanche butu ya dimanche ya samedi na dimanche oyo donc lelo zo sa lokola diko mama nanga tant to telemela bumba fa longwa batu bazo comprendre te pourquoi au moni ville province ya Kinshasa eza na des gouvernements moko ya président Fachi ya ba députés nationaux otomonaka il y a des ministres nationaux et puis il y a un deuxième gouvernement où il y a un gouvernement où ils ont entouré gouverneur ndebo mo na bumba wana azana ba ministre na ye azapi na ba député na ye bango wanda baza censé contrôler ba biloko ezoleka na ville province ya Kinshasa les ministres na ba députés provinciaux bango nde mutu bazalaka censé omoni Bumba azana ministre de santé provincial azana ministre de transport provincial azana ministre de budget provincial azana ministre de jeunesse provincial donc ndenge tozo mona gouvernement ya Fachi ndenge pe Bumba azana gouvernement na ye cela veut dire ce qui Bumba bande ko sala musala bien au lieu akete ka ba plaque pour Bumba zo landila kaka tout ce qui est ba trafic ya nzela pour azwa kambongo mais esika musala e fanda kapenza Bumba zate d'où tozo senga démission parce que un gouverneur azaka ka wana te pour afanda na bureau alandela kami tukani nezo tambola na nzela te il se limite pas à ça yango poste wana bakoko pesa mutoko ya Bumba te bakoko pesa muto alala ka bapongi te Bumba zaki mwana bitinde ya mama Marx tala sika bakomisi Bumba parce que ceux qui Bumba zaki compétent c'est à Bumba de travailler avec le ministre provincial ya santé pour balandela ka ba clinique wana so ezana ba norme ozo comprendre voilà musala na bango si na ebisio vraiment et puis si pas si liwa oyo alobi mwana azana libumu na ye bien pota ezate kasi bino bozaka bongo quand on vient de réclamer que mutu moko longwa parce que au moni na Congo dès qu'il y a un ça ne va pas président le président il peut pas être partout yo quand il est au fond d'aka na poto maman nga et si ko fond d'aka si il y a un problème bon que luka monsieur le maire bon luka préfet bon luka mutu na bino bon que benga Macron te voilà ce que nous devons faire comprendre aux Congolais que ce n'est pas à tous les problèmes qu'on appelle le président ndeti geste au premier dame asaki hier ezaki bo maman mutesa isaki yango mais ndeko moi ça bénéficier nango bongo bandeko mususu. Il y a des donc ça veut dire qu'à chaque fois faut to yaka na réseaux sociaux pour to joie aide il faut to toucher à bateau baza concerné il faut toucher mais bino ka so mama Congo abimi awa oh mama Congo moi je touche là où ça fait mal je touche là où esika congolais à se retrouver ceux qui t'ont touché Bumba parce que Mouto va remplacer Bumba il faut azua possession il y a chaque département dans Makamnango Bumba doit quitter hôtel de ville hein de cocher ya mokonzi bozo koufe la bande koboé parce que tozo simba ici que simba raté on touche là où il faut pas toucher ndeko soko eko koma susu zaki Tshisekedi na roksa na chona miwe na linga bazoba na ba live aboyete
na mboko fandi problème dans ces aka Macron problème nyonso tous en Angleterre problème non ces aka reine na bino et bongo ba ministre rôle na bango nini ba député rôle na bango nini hein ba rôle na bango nini yango bozo mona Congo ezo bongate parce que botie batu na mutuke à chaque fois qu'il y a un problème il faut ba la kafachi ça n'a pas de sens yo za sûr que makamele kana quartier na bino facha ko yakuna hein neti likambo ile ka kilobi na ntsele fachi mtu fa kitakuna pendant que ba bourgmestre baza pendant que ba député provinciaux baza ba ministre provinciaux baza fachi mtu fa kitakuna. Il faut bien faire comprendre aux Congolais qui est qui. Kalamengite bakwako bimela bino votez pour nous na ba t-shirt. Mboka mobimba soki mutapesi bino t-shirt na masanga. Tant na ka kolobela bino awa, vous devez mettre Jekoko na ces postes là. Le seul mututo mona sur le terrain. Boye bisanga na ba député na ba ministre nyos. Nani bo mona ke plus sur le terrain. Bien bokasi nga na liaka mbongo Jekoko mais nazo tala makambo salaka na Kingabwa azalaki gouverneur assistant soki adjoint bomona ki musala salaki bumba remplacer abomi nyonso tozo sengela bino ye na poste wana parce que aza mutoyo ako na tamukie ako bando landela ba député provinciaux ako bando landela ba ministre provinciaux pour mutu na mutu sala musana parce que aza mutu aza souvent sur le terrain banda boye baye il est toujours sur le terrain aza mutu moko ako karane bureauté il vaut mieux bozwa mutu ya bongo mutu aza toujours libanda atambolaka atalaka misala ndenge ezokende asala boye c'est une personne comme ça. Pour mutu aza toujours na bureau banda batie bumba na likamu na e soi-disant colonel Mimi web sanga musani ba osala web sanga kobota na Congo e koma miracle soki mutu aboti na Congo eza miracle po bozo bota na ba hôpital moko yebanité ba médecin moko baza diplômé te ba hôpital beleza na ba médecin charlatan bande 20 ans au na muta bibenga médecin na Congo bandeko zwa muta uti infirmière na Congo zwa na poto awa poser ba question bandeko mais yo kufat ba infirmière ba ebi ko sa ba prise de santé ba ebi ko zwa tension ya mutute ba ebi ta ba kombo ya ba matériel te zwa muta uti na Congo alobi na bino que je suis infirmière quand il s'est na attaque après ba ya ba maison de retraite bon ça les côté akoka boko kufa mboka mobimba soko beli kaka malaria typhoïde ba tubaka batutonga tonga midi pokwa mboka mobimba ba clinique obino bozo kende wana eza adapté te faut nani ya bumba nazo talisa bino ke bumba fa longwa il faut to telemela mama Marthe mutu atia bumba eza mama Marthe lobi ndeko mwasi grâce à vous a bénéficié à aide ya première dame et boko bandeko baza na tanko ya na réseaux sociaux te bazwa aide ndenge nini bakozwa aide ndenge nini ba médecin de tu automona ki wana baza tale belé hein ba pharmacie belé ba kisi périmé mais bumba ça la taba contrôle ya ba ninité bumba za kaka kokene kote ke la batu ba carte grise ba plaque ya mutuka. Voilà le travail de Bumba. Voilà le travail de Bumba. Moi, na désolé pour la bino bandeko. Naza désolé. Tant tu as kakoloba awawa. Bozo kansane tike. Oh nini bwe. Il faut pas perdre son temps aller frapper là où ça fait pas mal. Il faut frapper là où ça fait mal. Bumba doit partir de ce poste-là. Nyoso bozo loba awa konti eza bumba. Eza bumba. Allô bonjour ndeko. Bonjour maman Congo boni. Bien papa, matia moi volume. Merci ming maman en tout cas la CPN malobozo loba vraiment osana raison na nyoso zo loba mangala va na Hollande ko mingi ba conseil opesa na ba réseaux sociaux vraiment na sipla ko mingi maman ba conseil opesa ka ba to za la juste
jamais dans mon ose là contre pour maman le bas normal parce que lui là regarde la bumba là azol ya mbongo kola ba pongi donc moko so bongate azol ka po ya ko détruire bato zo mona ma on se le ma osana ka tapo tu sais que dit ana tante que non ala ndina ka nyoso non baza bango botango su pouvoir baza pe la taille à ko aider population c'est pas nyoso ça va notre président là vraiment la personne est 100%. Mais de ça n'a pas si pour la côté livre la marita quoi ya kufi moi na ou bien moi si oyo babana robeta te ndeko moi si o babeti hier grâce à bandeko na réseaux sociaux elle a pu obtenir recevoir de l'aide de la première dame mais ndeko a kufi dimanche ya lundi et ça nièce ya ndeko moi si wa ucho mata awa soit disant faki ba salaye césarienne mais pota à césarienne ezate bakatie kota libele na mupandi bakatie libele tina se donc pota wana kute justifié te pota césarienne de kobi na mupandi ndenge nini siko ba clinique wana normalement faisant na suivi ya Bumba ya ministre ya santé ya provincial yango nazotalisa ba congolais que tozaka na deux gouvernements na Kinshasa toza na gouvernement national oye travaillaka na Fachi na président Fachi toza pe na ba gouvernement provinciaux oye ezalaka na Bumba paza na gouvernement na ye donc ce qui bomoni ke na commune moko ou na ville à Kinshasa il y a quelque chose qui ne va pas bien eza Bumba c'est ça nazolo ba mikolonio surtout awa Bumba doit dégager papa bato ba comprendre te Bumba fa longa place wana azo yiba ka yiba Bumba azoteka ba permis azoteka ba plaque mais makambo mususu azokokosala ba suivi te maman biso toza musika ba oh baza sur le terrain bazomona makambo wana faut bango nde batelema kasi papa bandeko na biso botelema so topesa bango coup de main omoni diaspora toza il faut que toza tokomi très efficace makambo ebele sama na Congo grâce na biso diaspora ya libato toza libanda mboka on ne doit pas baisser les bras. Neti boy photo télé mapenda tina avant mois de juillet. Bumba fa longwa wana. Bumba fa longwa papa. Soki Bumba longwa, omoni mutasi bi villa Kinshasa, ezaka gouverneur. Villa Kinshasa eza munene. On peut pas donner ça na mutu incompétent comme Bumba. Bumba n'arrive pas à maîtriser villa Kinshasa. Aza déjà mutalia kamingi, alala kamingi, mutalala katina en plein parlement mutazo lala, hein? Pemeni batu bazo sala makelele mais un adulte azola la pongi. Mutabaza normal papa. Hein? Merci beaucoup papa nanga, merci beaucoup. Bande konangai. Nyonso le kaka na ville province à Kinshasa, eza cause ya gouverneur. Parce que si on arrive à obtenir à avoir un gouverneur compétent, babiloko ebele parce que un gouverneur compétent travaille avec son équipe. Travaille avec son gouvernement. Bumba zana gouvernement, mais bango tout. Malongé zate. Tant na ka bon moni bien que moi c'est que je ne comprends pas. Bande ko bela ville à Kinshasa, bazo réclamer Jekoko na poste wana. Jusqu'à là tout le monde a été pourquoi ba PCT. Tozo comprendre été. Bande ko je vais vous apprendre quelque chose. Toza na ndeko moko libanais. Avant Bumba a comme gouverneur, Libanais a payé Bumba $1 million. $1 million a payé bon monika nde batu basinyaka partenariat. A payé Bumba pour atonga na Changu. Alinga kasala un grand centre commercial. Côté Changu. C'était le contrat que bazaki na Bumba. Na kati centre commercial wana anga kotia ba sorte tu ya ba magasin otomona na poto. Bomoni bandeko na biso bakendo so ba biloko na Chine ba ekoteka nini tonga toza na chaîne na kati tonga toza na ba biloko akolia ba magasin ndeti ba Auchan ba Carrefour na kati alinga kipenda sala bomoni ndenge kinga kati na bino asala kinga kati siko tangu Bumba komi gouverneur na ye na mbongo sans suite et loko oyo elingaki et apporter un plus na population. Bumba lia tata wana $1 million $1 million la famille. Si bon na Bumba wana, je vais vous ramener ma preuve. Ngana ozela kaka total jusque où maman Martha o me mabiso na Bumba.
Bota la gouverneur Mobimba a eu contrat qui bénéfique pour la population. A tiki na ngona se ya canapé ya na se bureau a liembongo a tiki ne projet ya boye et le kakaka. A tiki projet ya boye oyo batu balinga ba se retrouver nango. Nazana maquette ya projet wana. Boyebi ne ba minde ba saka ba maquette ke tokosala boye tokosala boye tout ça et tout. Tout était déjà Bumba zwa 1 million ti lelo. A comment coûte kosala ndeko wana ba menace. A comment kosala ndeko wana ba menace. Wana de 1. Et puis azaye mon côté basé belé au Bumba lié bambong. Ce qu'on bon wana ke wapi. Posez la question na bateau ba ko défendre Bumba. Le 1 million sont partis où? A sombinda ku wapi, a tembongo wapi. Bande kwa changu, posez la question na l'île Bapongi à Bumba. Le 1 million de dollars, c'est parti où? Posez-lui la question. Posez-lui la question. Bon, maman Konga lobi 1 million de dollars aux Ouaki pour Batonga, grand centre commercial na changu et kewapi. Moussala Bumba Zosala, ko fout à ba fiancère, ba $100, $200, baka ko finga batu. Voilà le mal avec nous les Congolais. On dit quelque chose pour bien-être nabiso, au moins na lobby, Bumba ko fongola hôtel de ville, al batu ko finga mama Congo. Moussala Bumba ebi ko sala ka yango wana. Moussala Bumba ebi ko sala ka soki na lobby boye, ale